à faire les ketchumwana na grastemo. Les ketchumwana na kanisa yomoko yoki makambo grastemo lobi pona réconciliation oyo osambelaka po oyo okumeselaka grastemo yangoyo alobi na munoko na ye. Mais on dirait et la rote atana kiboyo moroboy. Non, na lotando to na yende fois senga pardon. A blessa yo? O yende fois senga pardon depuis na caméra. Ah bon? Oh. Yo faut senga pardon, il faut senga pardon. Donc yo nde baninga ba ofanda ba lalo la muti. Yende fois senga pardon. Mon pe wana zo ya to. Oh, comment les sune? Karine. Balboso no tanga komone Karine. Banda to beba na tanga communauté. Parce qu'on a tanga communauté le Karine. Yo faut senga pardon. Basenga ba pardon na bango nde ba senga ba pardon. Likona ngo bango ba senga ba pardon. Parce que yasuka yende fois senga pardon. Mais des fois on est l'équipe makasi pour intimité na des fois wana. L'équipe makasi c'est que intimité. Et simbité ngana temo la star passeport rouge. OK? Na passeport ton ami benga passeport rouge. Mutapesa nga komba passeport rouge wana. Apesa nga peut-être un sentiment. Mais lelo na passeport rouge nga na États-Unis rêve ba tunyoso. Omoni nga changer prière. Moi, ce que les lois font internet, tant que tu as c'est bon, c'est un mais toucher monter ma consul à payer sans visa. Nga raisonner sous yangoti. Oui, bi. Ndi bat baser nga mais na zota mo lopango, oui, nga raisonner ngo sous te. Ndi baser nga kenza mais na zo moi ka, nga raisonner ngo sous te, nga changer prière. Parce que ba prière au bino bo sa lelo. Nga sala ngo sous te. Na senga lopango te, na senga voyage te, na senga mutuka te, na senga stabilité vite. Na temps normal. Il faut senga pardon. Mais tu mais quand peut faire comprendre pe na bato ba Hollande biso. Ko bato ba senga ba pardon na ba complexé. Quand lo baki, ce qui pardon au bango ba senga na pas ça parce que ba changer, ba lingi ba vivre bien na bato nyoso. Faut ba senga bato nyoso ba blesser pardon. Ba senga ka yemo pardon pourquoi? Faut ba senga ba manya ba pardon. Il faut ba senga ba manya ba pardon. Parce que bino bosenga pardon na mutu mo parce que boza ba flatteuse. Bona posa ba partager be émission na bino, bona posa ba like ba page na bino, bona posa ba s'abonner na ba chaîne na bino, ba oluka visibilité parce que ba éviter ko voler na ba propre zone na bango ba zozo makolo kilo. Ba zozo ba complexé. Comment moi soko complexé muninga moi si na 2020? Attends. Non mais vous êtes de malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Monique a dit n'a pas changé à Boma na moi toi tika polémique voilà. Osenga muninga pardon. Muninga moi somo mobali ça passe parce que ba mi ba doit na pouvoir moi be onzamba pesa bino. Muninga moi si bo ba complexé, je suis désolé. Ha donc et talingate. Par rapport au toyoka pour blesser. Na blesser. Obimamba na. Ya na mobile. Bongo. O babi mwana mutu babi mwana mbala mutu na mobile ya na mobile bozo reconnaître que sala mabe ya na mobile parce que ti botia kake bima na mobile no yo pinda fi oleka na tebo beta ke na bima mbala po ngane na temo mo po bima na mobile nanga esimbi oleka api oleka wapi parce que yo fi bongo fi mo boya loka loka lo rapé ma ba fula yo parce que bango pona bango batia poza danger foza munene bango batia bongo do so za muki a munene te mais parmi ba catégorie basa ki toro na mokili batia munene to ebi voilà mpote ba papa ba mama banteko mpote barando na barandonette mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko na kanisa boyoki malamu makambu grâce temo auti koloba na kanisa bolandi malamu grâce temo soki aye koloba makambu oya lobi yango azalaka nango deja na mutema bien sûr alobaka na leketute bien sûr abimisaka yango pete mais ezali makambu oyo azalaka nango na kati ya motema yango bomoni grâce temo en personne aye pe alobi
yango. Surtout abimisi yango po bazali vraiment na kanda ya réconciliation ya Magali Kongolo. Liboso ya Fifi Siwa esalaki bango ndenge, me oyo ya Magali Kongolo etouche susu makasi. Yango wana grâce temu aye kobimisa oyo abombaki. Yango soki Karine Mokonzi to ba chinois ya Karine Mokonzi balandaki sentiment oyo le Kechu azalaki nango pona grâce temo na kanisa tour oyo mutaningaki ko simba touche ezali Karine Mokonzi na batu ya Karine Mokonzi na bana membre ya Karine Mokonzi. Mais lokola Karine Mokonzi aza mayele, bana membre baza pe mayele, ba mama autorité baza mayele, pe ba page ya Karine Mokonzi bango kutu batala ata kotala te grâce temo bapesa ye mukongo na ndenge ya kogunzama. Yango wana ekei bien, mais le Kechu mwana bisikaza azui vraiment leçon ya kitoko. Na kanisa na privé atuni grâce temo na yebite soki akozwa courage ya kotunango. Mais le Kechu mwana omoni mama leki oya yo ndenge alobi. Alobi bien aizala na mamano na 2016 ba oyo bazolela mamano lelo yo na 2024 ans après bazoya kaka ko remplacer place na ye po ye aza neloko akosala te na mamano pe ye muta kosenga pardon. Na kanisa olandi malamu leke mwana alobi banda bakabwana atikala kotanga kombonete, me atangi yango. Soki atangi yango ezali symbole moko ya makasi pote batu nyonso bayebake s'adresse na Karine Mokonzi. Pote batu bayebake ye alingaki nde kosimbisa Karine Mokonzi touche à partir ya le Kechu. Yango le Kechu olobaka Karine Mokonzi mama na yo azali sentimental, mais yonde obosani yo ozape sentimental, voire même koleka mama na yo, parce que olingaki oso simbaki touche po yo oza deja ya kosimba touche na amour oyo grâce temo boza nango lelo yo. Mais mama na yo ye asimbaka touche bisimbela te, asimbaka pe touche te, pamba te na kanisa boyoki batu oyo baza ba camarade ya ba Magali Kongolo ndenge baza koloba. Bazoloba Magali Kongolo fa senga Malika Maniape pardon parce que a blessé. Bien sûr baza na relation bien, mais balingi a senga pardon. Pozo comprendre yango le Kechu mwana o vivre li solo oyo batebele bazalaki koloba yo okanisa kike non amour oyo grâce temo azo pesa yo pe azanango tina mokola lelo oza sirke ezali amour ezali bolingo oyo ya solo oyo yo kanisike na mamano ataza na poto ekozanango bolingo moko ndenge ezali na Fifi Siwa na mamano. Non ezali différent. Pambate soki réconciliation ya Fifi Siwa na mamano Karine Mokonzi le Kechu ezalaki ndenge moko na réconciliation soki ezalaki grâce temo na mamano. En tout cas bango tu balingaki bayoka motema pasi te. Alors ya Magali Kongolo lokola e komisi bango susu bilobela e lakisi ke soki grâce temo asalaki réconciliation na Karine elinga kozala po simbisa Karine Mokonzi touche. Mais lokola bango bazo imagine ke batu oyo basali réconciliation na Karine Mokonzi bango de bamikitisi bango nde basimbi touche. En tout cas bango ezopesa bango kanda na ndenge ya kosakana te. Bamoni ke mamano azo contrôler toujours pouvoir ya net, pouvoir ya YouTube. Yango le Kechu mwana yonde mutu ozali très ou bien trop sentimental. Kolobaka teke mari mama nanga
Karine yazalaka sentimental. Bien sûr, azamutaba sentiment, mais a contrôlaka sentiment na ye kitoko. Ayebi kobeta dame, ayebi kobeta jeu de carte, ata soka bobeta jeu de système, mais ayebi kobeta biloko mususu oye tindaka cerveau et calculé malamu. Mais yo le kechu na moni oyebi kobeta jeu de 6, alors eza yonde bo continuer kobeta jeu de 6 na grâce temo tokotala oya kobeta double 6 na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.